nazo comprendre te Yvette Kalombo alakisaki teke Karine Mokonzi abima na bambwa. Alobaki yango mpe teke Karine Mokonzi abima na bambwa. Bino nde ba oyo bozolanda Yvette Kalombo bokomisi yango abima na bambwa pe ye Yvette Kalombo sikoyo ye pe akomoloba Karine Mokonzi abima na bambwa. Me bandeko soki kaka bolandi bien na live moko kaka na lobi ba live mibale te. Soki bolandi kaka live moko surtout soki boza kolanda penza ba live ya Yvette Kalombo bokoyeba o nazoloba eza bongo po eza kaka na live moko. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo nazoloba eza na kati ya live ya Yvette Kalombo. Na live oyo ya liboso oyo Yvette Kalombo alobelaki makambo ya bambwa abandaki boye. Tango azoloba azolakisa ba photo oyo Karine Mokonzi akendaki pona publicité. Azoloba boye. Botala ndenge Karine Mokonzi atikalaki. Botala tolo ya lelo na ya kala soki kokani. Makamba za koloba yango wana. Sima lobi mundele wana indien ayebisaki bango ba photo oyo ekobima te. Me abimisi yango. Donc Yvette Kalombo ya liboso alingaka croire bino ke Karine Mokonzi azosala ba photo moko ya mitakala neti ya bondumba. Alingaka faire croire bino bongo. Mais simanango ye moko tango azwi kimpi alobi bisikango bomona nga nazalaki pano publicitaire eza na sima. Donc tango Karine aza devant pano publicitaire abombi tolo na ye, abombi nzoto na basi, elakisi automatiquement azosala publicité. Alors Yvette Kalombo po kaka bondima ye azalaki wana alobi mukolango kotu bambwa moko bazaki na sima. Donc bambwa bakozala mbwa moko to mibale. Mbwa bazalaki wana. Donc bambwa ya sécurité. Alors simanango bolanda bien. Kaka na live wana makambo nga nazoloba eza na ba live mibale te. Eza kaka na live moko waza kolobela. Yvette Kalombo alobi boye. Apekisaki Karine azalaki wana ti ya kendaki na ye. Donc Yvette Kalombo alobi ye akendaki atiki Karine Mokonzi. Sima continue lisolo mutango kombo na ye Mercedes Acosta. Sima alobi boye. Boyo kanga bien. Alobi ndenge botikalaki wana. Est-ce que bolalaki na bambwa wana te? Donc amituni question. Donc Yvette Kalombo eza na live wana bandeko. Ngate munazo fondango bozonga bokende tala live. Alobi ndenge bozalaki wana. Bolalaki na bambwa te. Donc azotia commentaire. Azo créer histoire pour tia ambiance na kati ya direct na ye. Ayebaki kie Karine Mokonzi azosala mannequin. Bazosala publicité yeloko. Ba photo publicitaire. Mais sikoyo ye abakisi ndenge na kendaki wana otikala kolala na bambwa wana te. Boyoki makambo alobaki yango wana. Simanango a continué susu lisolo. Mercedes Acosta nga moko pe na sala pa na ye na sala place boye na ebisaki bino boye. Sima azongi lisusu alobi
na moni yo penza fo ezala obimaki na bambwa wana. Bozo comprendre toujours. Donc, Yvette Kalombo azo créer toujours ambiance, pe azo créer provocation. Provocation liboso ezalaki alobi. Ndenge na tika ki wana, est-ce que olalaki na bambwa wana te? Donc, provocation. Deuxième provocation. Na kanisa, ndenge na tika ki wana, bolalaki kaka na bambwa wana. Wana deuxième provocation. Eza réalité te. Eza biloko ezo yela Yvette Kalombo na ba direct wana po asala Karine Mokonzi passe. Simanango a continuer na kanisa abanda kotanga ba commentaire azozo ba idée. Simanango ekomi oui olalaki na bambwa wana. Donc bandeko ezaka na direct moko boza na tina te bokene na 2 direct to 3 direct. Ezaka na direct moko. Direct kakoyo abandaki kolakisa ba photo wana, abandi kosala émission, abandi koloba. Direct moko wana kaka abimisi makambo wana nyonso pe asalaki yango pona ko provoquer Karine. Mais eloko ezokamwisanga batu bakomo loba yoka Karine abima na bambua. Yoka Yvette Kalombo abimisi vérité, Karine abima na bambua. Abimiseli vérité ango wapi. Bino mutu bokomisango vérité, sima yepe akomo publier na bambua na Facebook ne po a provoquer Karine Mokonzi. Mais na kati ya live na imoko, na kati ya direct oya salaki, eza kolakisa biso ke ayebi bien ke bambwa moko bazalaki wana na sima. Soka atangi bango, atangaki bango poto yeba vraiment yazalaki wana. Atangaki bango te po bambwa bazalaki na Karine, to bazalaki na bato bazalaki wana. Non. Bambwa bazalaki po na sécurité kaka na lupangu wana quelque part. Donc, yango alobaki bambwa bazalaki kuna po bato bayebake azalaki penza mukolango ndenge ezalaki. Abandaki liboso alobake o eza na sima wana eza pano moko publicitaire. Nyonso tango azolobango po bato bazala sir mukolango yazalaki. Mais siko ayebaki teke tango akoloba pano publicitaire moko eza wana bato bakoyeba directement Karine Mokonzi aza kosala publicité ya eloko. Donc mannequin. Ozo comprendre. Boka mwate po bomoni Karine alati bilamba te. Eza normal na ba mannequin nyonso. Oyo nyonso aza mannequin. Nazolo ba mannequin penza même amateur, même professionnel. Soko salaga ki mannequin awa na poto régulièrement okoyeba ke bolumbu ezalaka normal kotikala bolumbu. Nga papa robo nazala mannequin tango nazala jeune. Donc, to chanzaka déjà bilamba bisika moko na basi. Donc, to longolaka nyonso. Et puis, mutayokaka soni azate. Neti ngai, chef na biso, chef te na mwasi, azako lobananga tout le temps, ezali kambu ya kotikala mutakala te. Ezali kambu, ozo sala défilé. Oye, o chanze bilamba, normal ekendeke bongo. Donc, ne bandeli, bazako expliquer nga ndenge ezalaka. Donc, olongoli bilamba, d'avance tolongola akutu te. Olongoli ou bien balongoli yo, balatisi yo neti mwana. Bavandisi yo, batie sou maquillage, okei obimi. Oui, biso bana mibali, batie openza maquillage. Obimi, oleki, osali défilé ndenge ezalaka, ozongi. Kozonga, ozozonga, ba rapidité na bato mosusu, balongoli yo bilamba, bapusi yo kuna, otikali nanu sans bilamba, ou bien so bakolati yo nini ase, ba bilamba mosu eza wana, muta maquillage aza prêt atala, parti nini abakisa to longola, to nini, po ozo kende susu. Donc chaque fois oleki wana podium, donc tango ozo zonga, ba rapidité yo. Alors eloko ba bengi bolumbu, eza normal, pona kokanga neti ba photo, pona publicité, il y a quelque chose. Nakanisa,
ata na lobi na ngate bomonaka na ba journal, bomonaka na ba publicité miliki, bomonaka na ba publicité lipa. Eza na bolumbu ya publicité, eza pe na bolumbu oyo ya makambo sikoyo ya bolumbu ya kosepelisa batu. Mais oyo ya Karine Mokonzi ezalaki ya publicité. Sikoyo Yvette Kalombo tango azako explikango akanisaki ekosambwisa Karine. Nzoka bafoto wana sebima kala. Même nga papa robo nazalaka nango banda kala. Etambulaka nango deja banda kala pa ya batu. Batu bakipaka ngo te po eza bafoto publicitaire. Karine abomba biloko nyonso, abomba akangama bongo. Etanke bafoto mususu publicitaire babombaka kutu te ndenge Karine abombaki. Alors likambo ya bambua soki bino bokomisi yango pe neti ya solo, Karine abimaki na bambua, Karine azaki na bambua, boke de tunaka ke eske Karine abimaki penza na bambua tozoka bongo. Seke bino nyonso boyebi Yvette Kalombo na bino azokosa pe boza d'accord akosaka afonde bamakambo. Mende problème ezate, le seul problème ezali akosila kaka ndenga. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.